Bon, na première image, n'engue faire bazo la scène ba mama libende après on a loba qui de fona cha image. Na Charlie Prince, je serais bien au bétail parce que faire ça lemba na ba la Charlie Prince a mettre terre la que mama bende ba au bétail. C'est-à-dire, ce Charlie Prince a critiqué, oh, et binda. On a un. Nzungu, biso kenda classe, ya muki ototanga, c'est biso que un journaliste, na tcheka la définition, hein? Définition en gros. Journaliste. Son rôle principal, c'est pour informer. Très bien. Luka a vérifié, à rapporter bah effet, c'est-à-dire enquêteur, reportage, interview, bloc moins. Un chroniqueur, son rôle principal est d'aller donner une opinion ou une analyse personnelle. Il commente l'actualité. Mais ce total, il y a bango tout senga, l'exo senga bango moko na moko, to senga bango. Classe ni batanga pour baser la chronique à musique. Parce que la plupart au monde a bango de bazawana, bazang ba chroniqueur à musique té. Parce que autangi est-ce que au spécialisé sur parce que soit spécialisé sur la musique. Mais ba ma finga et le karaté na ba live na émission na bango. Mais ba critique sur ma vie personnelle, ma famille ba tout et le karaté. Parce que au roman a souvent bango, au roman na ba c'est la chronique, il y a musique. Mais, alors, le combat n'a ni ketchup. Aso bane combat s'il y a aigle jaune. Aso bane makambu ya bana ya fali. Aso bane makambu ya bana ya feregola. On se comprend. Ce ne sont pas des chroniqueurs. Un chroniqueur, aso mutu oyo, aso betaka maso, aso la chronique ya musique. Alors, ça va effet à musique. Mais, oya le combat lango, aya vani na ye, ano bane makambu boye, kutu to comprendre so so makambu nini. Est-ce que réellement, est-ce que baza pa ya ba chroniqueur? Pas ma chroniqueur, t'es. Super chroniqueur. Baza pas experté. Moutouko dit Thierry Henry, c'est un expert en football. Alors ni chroniqueur, baza expert en football parce que Ezalim et logo oyi à Sala. Et à Sala. Et logo oyi à Sala, beta football. À quoi expliquer comment football? On a bon que baza la baline ba de kolanga de mana ko akolo baza ana baskai sports news na baskai ba benga bon baza ba expert en football. Mais mutu lokola nani ndiko na biso comme Charlie Prince expert en musique en quoi? Ça dit ce qui net mutu lokola ndeti papa na biso tozo na discussion papa na so comme comment ça s'appelle encore? Tozo na discussion mikolo na ye comment ça s'appelle encore? Papa na biso grand musique na petit musique. Jean Goubal. Jean Goubal peut être aussi consultant et expert en musique parce qu'il est un musicien. Attends, on soit invité, il peut nous dire quelque chose. Oh, que ça quand même normal. Tu vois, pour ça sur explication, tu vois pour ah non, ça a raison. Mais le reste non. Ça ni expert en musique, ça ni musicien, ça ni quoi la chronique musicale et le côté. Ton dima bon quand ndengo ba journaliste. C'est-à-dire, il faut quand même te ba copier ba mot. Combien de journalistes, c'est d'accord, combien de pour la plaisir, pour avant la TV, ah, maintenant c'est bon, maintenant c'est. Cerveau toujours là. Nzongo. Je t'apprécie beaucoup, n'apprécie comme mingi, na panel na yo, na non social je t'apprécie beaucoup. Même si on a tous en avant tout mais to comme à un niveau moi beauté tout le banabalangage moko qui est ça la moninga passe mais on prend quand même les temps tous se comprendre et tout voilà au moni on a le bas on a autant à comboter mes frères moi quand tout mata à le makambo mo oyo avant maîtrise nangote au moni na vie il faut que le bas makambo oyo ozana maîtrise nango pe oyebi yango. Au moni dernière fois tant otunenga osumba billet machin o tianga na mune na biso bon nzongo tianga na mune na la kisa ba billet tout oya faire ba concert to na France na kota on a o lisusu na sombi
parce que Oui. na maîtrise nango na kisa kio pe na preuve omoni nzungu Exact. et ça linga pasi bon na omeka mpe na kota mutu omoni ngai naza responsable technique na musalo nga asalaka c'est moi qui s'occupe de plusieurs techniciens omoni tango bapesi ngai poste oyo naza nango batali parcours na ngai na bacompétence na ngai yango epoussé bapesa ngai valeur na oyo naza nango na bato na ogere non nayebi pourquoi nazoloba bongo non nayebi pourquoi nazoloba nde bapesi ngai yango wana omoni koyoka ndeko na ngai frère na ngai alobi ke non Virginie Manganga aza journaliste te c'est des chroniqueurs frère la chaîne lokola antenne A toi t'es qui bapeso espace na autant des herbes bapesaka yo si t'as pas une expérience ou bien ozala ba étude moko yo osala te en plus eza chaîne moko esali ba année belé toi t'es qui oya na antenne A bapesa yo chaîne na espace osala tant que ozala ba diplôme moko te ozala na parcours professionnel moko te ozala na expérience moko te na domaine wana ofandika abokika na antenne A bazwi maman espace zwa bapesi yo sala ke mission et tout frère quand on dit des choses il faut avoir des connaissances zana connaissance loba makambo oyo ozana maîtrise nango okoloba makambo moko frère ebimiso zoba ebimiso kizengi loba makambo oyo ozana maîtrise nango bonsa maloba ndeko bonsa maloba nde tokoloba bon limbisanga nzu ndeko babwe yo mutu moko osali beti tembamo oke na TF1 bapesi espace plateau na ba R au bandosala sans pour autant savoir aux en expérience ton parcours professionnel mon frère il faut arrêter de dire n'importe quoi quand même frère il faut faire moko to loloba makambo oto yebito ba makambo te pour na plaisir photo makambo oto zana maîtrise na oto yebi yango il faut faire la différence entre journaliste et chroniqueur mais à deux facettes différentes au moins le roi mutu Franck Stemai asa chroniqueur asa journaliste était asa chroniqueur musical ce n'est pas un journaliste. Bongo jazz azali nani. Ce sont des chroniqueurs. Bongo Virginie Manganga. Virginie Manganga, c'est une journaliste parce que Astrid Yango ba étude. Elle a étudié la journalistique à Tangeli Yango. Marlène Kassara pareil. Bongo nani sœur nanga nani. Karine Mokondi, Aza chroniqueur, Aza journaliste était, Aza chroniqueur musical. Bongo Marlène Kassanga, c'est une journaliste. Atangeli Yango. Na ba makambo oyo na zana maîtrise na oyo na yebi na ko ba makambo te pona na loba bon po bango baza ba lobela ka faire non na ko loba makambo oyo eza vrai nga na kota na nga mutu te so muta sali mabe je te dirais que non au sali mabe c'est tout. Au point barre c'est tout frère mamusu suto lo makamute poto c'est faire plaisir nzungu na matana panel na yo na chroniqueur batangela ngo pe non même na bi même ngamunde ezabwe na kwesa mutu mo simbelanga kamera ezabwe na bandolo baloba soki naza na balakine eza bato oyo ba benga na privé non moni ouais il faut ba coachinga na bon OK c'est bon ba si on a bon c'est comme ça même yo pondo même ozo sala oyo c'est de la chronique. C'est ça. Ngana do sala chronique te na boina ngabo pesa. Non, au moins tu ngani. Nzungu ngana do sala animation. Nzungu tunangani. Passer mutu pona pesa mutu parole na ina tuno question mo asuka. Chroniqueur ou chronique ya musique. Elingi ko laksa penza nini est-ce que ko expliquer biso en 30 secondes. OK. Zelanga nzungu. Tanga juste quelques secondes hein. Attends juste quelques secondes. Apesi moving mbote. Silence abonné à mon boyende. Apesi moving mbote. Koloba azara na torte. Toujours comme la émission. Salutations les plus distinguées à la grande marmite. Donc, yoga papa, yoga définition. Hein? Allô? Voilà la Google Chat GPT, toujours comme. N'a-t-on du lobby? La lobby, wana zali Chat GPT na Google basangani, tout le cas.
ChatGPT ndeni. ChatGPT ndeni. Acha la vidéo totale la type. Acha vidéo. Acha vidéo. Place aux autres la macamu. Yango. Aux un deuxième téléphone, comme ça, tu as la vie tout le monde a. Là, linga, ce que vous faites la caméra, ça a bien fort. Mais c'est dans la caméra. J'ai l'antenne là. Bouton bien, comme ça. Natine. Tu côté si. Bon, autant qu'il en a un. Tout le monde a été fois accepté qu'on a. Et voilà, c'est bon. Non? Tanga, tu te Donc, un chroniqueur est une personne qui écrit pour une publication régulière, créant un article qui propose généralement des commentaires et des opinions, les chroniques. Paraissent dans les journaux, les magazines et d'autres publications, y compris les blogs, et le prennent la forme d'un court essai rédigé par un auteur qui offre un point de vue. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'on a journaliste? C'est là, va toquer un journaliste. Tu vois, moi, ma camouille tang. Est-ce que au cours que tang la bisonna niazo s'est retrouvé étant chroniqueur? Na elo o yomo tangi. Na nazo s'est retrouvé na batnyo so tangai a. Natanga ba nani? Ba tu oyo ba se retrouver ba chroniqueur. Oyo to tangi a ba chroniqueur. Maintenant na définition ne to tangi. Nani na kati ya bato to tangi azo se retrouver na makambo ba komi a. Na tangi o. Les gens qui sont des chroniqueurs, on est que ils ont Franck Stemai, tu vois? Ba Franck Stemai, to tira la kana Franck Stemai. Tia kaka susu définition ana s'il te plaît mon frère. Zoramon Kessima, s'il vous plaît. Merci. Balobi, un chroniqueur est une personne qui écrit pour une publication régulière. Est-ce que Franck Stemai écrit? Bien sûr que oui. Ton matin, parce que ce qu'on dit, c'est une preuve comme non, parce que il travaille à été, tu sais pas s'il écrit ou pas. Qu'on soit pas en ma casse parce que c'est une preuve mon coboué. Maloba, maman bazami balé, IGS mbote na yo maman. Mbote papa Njungu mbote na batu nyoso. Mbote na mateli cerveau. Na makambo ya kula bino bwa na mateli po makambo ya lobi il faut ngana répondre ye. Boza na manipulation moko pas possible. Wana milimo manipulation parce que oyo Charlie Prince a sala. Azalaka ami a fait to mona Charlie Prince na fieri na bastage de sport ba manipulation. Cerveau. Maintenant comment va prouver manipulation? Nako memayo. Naza comment va prouver naza memayo. Maman pardon. Kabila à 30 secondes. Cerveau. Il faut supporter Bakou. Tu vois? Ah oui, ça bon. Par contre, son la micro. Na kangi micro na lobate. So pesinga pa voilà na lobby na kangi na lobate. Voilà, exactement. Comme ça, il va déranger Baningate. Maman, IGS, on vous écoute, maman. Na lingina memo ba preuve à manipulation. Oyo wuti kuluba. Ba journaliste, bo sala mosala na bino, boko kozala ba fan ya moto boete. Charlie Prince a comment kolobela, alobela fani Charlie Prince oya sala fali tanga kina firi. Soko zali na honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'on peut tenir ba propos yuti kuluba? Lelo boko mi ko accuser Charlie Prince alors que oyo Charlie Prince a sala ka be mission atikala ko s'attaquer na férité ndinga s'attaquer na fali. Awa koma kuluba bato nyonso. To mona kaya yambaka bato nyonso surtout bato ya héritier. Ayamba bato héritier azui bato ya orchestre ya ferry. Ayambi bango ne mission memi bango epa ya héritier. Na mutu na bino bokangama kaka na fali. Tout ça parce que votre artiste a na position que yena fali baza ba adversaire.
Mais honnêtement, soyons sérieux, en fait. Vous, Charlie Prince, makabasala na fali, atakaka fali, aloba makamaka kodia na fait non? Tout le monde a une salle de sport, na fait non? Siko yo lelo yo Charlie Prince aza koloba makambo ya bato nyonso, aloba kumu koloba ba mission nyonso. Mabe na bino ezalaka bolinga bato balobaka bien ya fali te au fait. Quand les gens parlent na ba mérite ya fali, bo comme si batango ba warrior au fait. Chez vous ça fonctionne comme ça. Donc il suffit motoya kaloba le mal lelo yo. Yo za koloba. Virginie Manganga za journaliste à sala école, à sala pe na télé. Est-ce que ba propos yo za koloba so lokomati même na panel moko ya bino olobi na Virginie Manganga botika kozala ba fan ya bato. Kozala ami ou kozala na préférence ezali mabete. Ya bino bokomu kosala ngamba bokomu kosatake. La preuve, mota l'accent de là de toute façon c'est ferré. Aucun artiste ya RDS leka avant de la émission à genre à promis soin. Eh ben c'est un bel exemple pour vous en fait. Vous les gens qui le font, ils font exactement ce que Fer a fait. Fer a assumé à le makambo ou takoyo moi moto orchestre na yo ya lobaka. Et ou takepa inayi. Na lobi hein, okoko bimisa ngai moto ya orchestre moko ya fali a leka aza ko tirer Fer. Ndenge maka uza tira kafali. Là aux autres lokola na ba fan ce n'est que normal. Les fans entre eux ça et se tiraka au fait. Bon ça qu'on se tire entre ba fans ça passe. Mais quand les journalistes viennent faire leur travail, les critiques, les là le bas communiquer critiquer par exemple Azako Lobaboui. Mais est-ce que à mon akaka vous êtes trop obsédé na fali c'est pas possible parce que Charlie Prince parle beaucoup plus même na alobi que héritier à l'équiféré. Aloba kango donc ma na bino kaka bolingi aloba makambo ya falite. Awa mwana mobale bobima hors musique hein. Gauthier c'est ya wuti ko loba wano awa comme le même ko boya bo alobi komote nous tous nous savons tant on va tenir question balobi gim sa l'équipe ba mission nyonso Congo ya ke ko s'attaquer na une seule personne là opeki cité Mose Kinding tanga ke pa na bino bobenga l'homme du moment Mose Kindung afinga mata na podium est-ce que bosu bomoni Charlie Prince na fali bosu bomoni Charlie Prince na fali Charlie Prince reçoit un musicien, il fallait recevoir un musicien, il recevoir un musicien à Batonioso. Est-ce que, bon, si mon aïe n'a fallu le cola, tout le monde a qu'à à Tambola voyage n'a fallu. Mais honnêtement, vous n'êtes pas sérieux, hein? Maman, si t'es, attends, je vais pas parler de maman. N'a qu'à chuter, mais papa, truc, ma cambo et ça, c'est de la manipulation pure et simple. Parce que l'air, bango ba sali makambo, l'air, Gauthier c'est à Simbi Fali. Tony a y ko répondre. Bango ba y ko sala pela ba fingi. L'air, Tony a ko répondre les sous bango. Et qu'est ce que bien, non? Bah, ça, c'est émission ba y ko répondre. Parce que, comme bon, même si je n'approuve pas, on dirait que vous fonctionnez comme ça, là. Reconnaissez que votre artiste a un attachement que Kolongola jamais. Maka ouza leka kalobaka, mais aucun musicien a fallu à leka, à tikala kostala makambo yo, maka ouza salaka. Vous ne voyez pas ça. Tonabino, jazz, nani, lobela kanani, Ferit, journaliste. Pour que nous comprenions ça, bango. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci beaucoup. Toza Sousna, maman Loulou. Maman Loulou, Tozo Yokayo, bonjour à toi. Bonjour, Nzongo. Après, Tozo Ngelabina, papa. Bonjour, Kimia Penza. Bonjour, Nzongo. Bonjour, tout le monde. Bonjour, maman. Nalingay Nangana Matate, mais je suis montée pour cerveau. Oula. On va essayer de raisonner comme dans ta tête, en fait. Merci beaucoup, Maman IGS. Parce que là, on va plus se laisser faire. Il y a des départements maintenant chez les Warriors, ok? Il y a des départements Mafinga, il y a des départements je sais pas quoi, il y a des départements maintenant chez les Warriors. La manipulation, là, reviens, cerveau. T'es en pause, là, reviens pour m'écouter. Je vais parler vraiment. Parce que ce qu'ils viennent de faire là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Des donneurs de leçons comme vous là. Tolingi Bino Souté. On en a assez. Vraiment, on en a assez des gens comme vous. Et pour un faux cerveau, Fali Ipupa Simba. N-S-I. Et pas Simba. Azakananzuzite. Oya Kombo Ferré. Fali, c'est un Mungala, Ferré, c'est un Mouyombe. Quand on parle de Ferré et Charlie Prince, on reste sur Ferré et Charlie Prince.
Ne nous ramenez pas Fally dans vos histoires. Fally n'a jamais mangé avec Charlie Prince. Pour ton info. Charlie Prince, comme vient de le dire, vie info. Ayebi ndaku ya faire et bien. Ayebi tinakati ya chambre. Parce qu'il était chez vous. C'est comme Mbeli na bino moko ezokata bino maintenant. Pourquoi vous ramenez Fally dans l'histoire? Pourquoi dans votre histoire, dans votre sauce tomate, il faut rajouter Fally pour que votre sauce tomate puisse avoir du goût? C'est quoi le rapport de Fally dedans? Parce que si un journaliste parle, dit juste la vérité de ce que Fally fait, ça veut dire qu'il est devenu warrior. Pour yako expliquer biso ke batinda bango ba classe, bakenda ba classe makolo, pour no yako koma ba fan ya ba journaliste. Mais quand il était chez vous, cerveau, t'étais vivant quand Charlie Prince, il avait dit que na place il y a des fois où il fallait Fally à Koufa. T'étais vivant ou t'étais mort à ce moment-là? T'étais vivant ou t'étais mort? Je pose la question. C'est la ça. Quand Charlie Prince devant tout le monde, il a osé dire, laisse-moi parler parce que franchement, Mathis Singa Mafuta, je ne voulais pas monter. Je ne voulais pas monter Nzungu, Limbi Sanga vraiment. Il y a un moment donné, ces gens se foutent de la gueule du monde. Il y a un moment donné, les Gaulois, vous êtes comme Gims en fait. Vous provoquez Bouba et quand Bouba vient vous répondre, vous allez porter plainte et vous venez pleurnicher. En fait, c'est vous les Gaulois. Il n'y a pas de live de Warrior. On fait notre truc. On est dans notre coin. Les journalistes Gauthier Sey, soi-disant l'homme intelligent chez vous. Votre journaliste investigateur, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Il a osé insulter les morts. Mais tout le monde tes cerveaux pour venir nous donner les leçons pour dire ah Gauthier Sey ne fais pas ça okenda qui classe Nambujimai makolo otanga ki Nambujimai koya kolo baboete. On t'a pas vu venir dire ça. Mais par contre citer les noms de Nati Lokole, là tu t'es précipité. Virginie Manganga, Marlène, Fiston, je sais pas quoi, la Jazz et les autres. David Mombele, qui nous avait dit qu'ils étaient 23 journalistes réunis juste pour Badjiminie, Basala Fally Moutema Passe. Et toi, cerveau, t'étais où? Les cerveaux étaient au niveau des pieds, au niveau des genoux, ou au niveau des fesses. Boni Boeko. Dans cette histoire, il n'y a pas de Rwandais dedans. Hein. On est tous des Congolais. Émotion. Monsieur, faisait malamu te émotion. Bonjour. Eza phase. Eza ka combo, mais en français. Oui. Afingité. Ouais, attends. Afingité malobi si manteri, c'est pas bon. Émotion matimakas. Chris Dimel toujours calme. Yuna zangi maloba nzambe. Non, Chris Dimel a ina simananga. Excuse-moi. Toka micro. Toka pour l'émission. Yuna zangi maloba. Yunanga lingaka oye. Yunanga. Dongo ezobela. Bana na ebisaka bino monde musique nzungu bonjour banyoso bada panel. Nazawo yebisa bino monde musique eza monde ya rap. Banda tosalaka bimission. Nalobaka toujours na bino botika kokotsa bichopo na bino na kati ya monde musique. Bozali komona ngo blague. Sikoyo nazokamwe lo ni bozo lela bozo pesa beskize. Mais za ndenge wana te. Il faut appeler bino moi exemple ya extrémiste ndenge kindaka. Hein? Nga vraiment na ikita na 93 na mona makambo ya minene. Oyo ete yanga ina mukili même na koli na monde ya musique mais na mikotisa na kati te. Boyoka kate. Nga regret na nga nzungu zoyoka. Oui, nazoyoka. Ezakaka na moni video ya bitumba ne bandeli tina suka te. Nga pe na ningaka ndenge basalaki egetapan ndenge likofi ya liboso ekitaki na ti ndenge basuki na hôpital
wana peut-être ngeke za message bato baza komona on eti blague bamona ndenge kei boyeba ke vie ya mutu mpona kolongola yango c'est facile mutu mosusu bakobeta o mpe ovandi na o tranquille pendant une semaine osali bematome na kati ya nzoto ememeli yo ba AVC ememeli yo bamboli okufi lokola bino boningi bamonde ya miziki bomati mosusu boza koloba il faut boasime mpo ngai nayebi mutu wana ngai na okotela ye te parce que nayebi place awuta alelisa mpe bato ebele ntango ye moko achange donc boyeba ke na baoyo baza bakote misusu soki babeti bango boya koluka bilo beskizi te oye pourquoi bekomi ya boye non ezaka bongo nzungu wana pena nayebisaka bino monde arabe oyo na bino monde arabe c'est comme ça mutu aza koaccumule haine aza koaccumule haine suka nango akombaka bombe à retardement. Voilà la suite. Tozelaka prochaine oya kozwa makofi mais vraiment na sengi bato bazo filmer batia ebandeliti na suka pona epesa ba mususu message bozoya kolela na combien na kati ba panel bazo kanila bato ba otanga pe kombo soki na zwi mutu alanga na kobeta ye bo siko so mutu na pe oyo ozo kanila lekio makasi bozo ko se poser ba question te bozo mataka soki na zwi yo komona ndena ko sala yo petit wana na ko sala ebo eke na ndengana meme mkobo kuta na muto ya yebika yo kanila kaye ya zwine ka système otambola na eloko ya mabe na kati ya saki na ye tangu yo zo pusa na pembeni na ye ya tie yo siko ye maloba na yo wana yo loba ka koloba no kaka neti ndana loba akanela kangale na moni na zaki paniquer na réagir po boyeba ke batu bakufa kaka likola okanela ake ko menacer mutu ba bomi ye moko mutakene ko menacer allez na tiki bino na kalinga na dongo Merci. Merci beaucoup. Alors, homme de valeur, toujours Gayo. Parce que Bonjour. on filme dans la matière. On dit que bomba magi. C'est vraiment qui n'est. Servant. Il y a trouvé une réaction dans les normal, les a un avantage na bango. Ça c'est le premier point. Maintenant, sauf que et là on va coller bazo bosana, et ça que bazo black ça qui va warrior ba na esprit à makasi. Pourquoi? Parce que pour les warriors, son motateur niveau a fallu ça tellement mon nene que il y a un panel mon côté, il y a une émission mon côté, il y a un journaliste mon côté à quoi quitter sa fallu. Ça c'est clair. Voilà pourquoi ba warrior n'engal presque Tony tozo yo cannabis tozo kipate. Parce que pour nous ça sert à rien. Et puis que niveau a fallu ça dans aussi ka. Donc yo journaliste à au lobby. Imagine Saint-Denis Mobimba. Ba sangana ou loba David Mondele ba sangana bango tout. Mais yo arène betama trilogie salama na 21 jours sans l'apport des journalistes. L'air fallait à Betty en Côte d'Ivoire. Il y a un panel mon côté Vandi pendant que le bateau soit bien en Côte d'Ivoire. Mais 2 jours et ça la sold out. Donc c'est pour dire que fallait aller quand même niveau. Donc bisous qui paraté à tout une euro finga et qu'on changer leur côté fallait aller à un niveau makasi. Ça c'est d'abord prédore que Gaulois ce que vous c'est plein à mota critiquer papa veut afin papa veut mais le bonjour commis il faut tout bêta. Ça veut dire que bozo ramener artiste na bino na niveau kolovalke. Donc bateau ba finga kaye ba na pouvoir ko déstabiliser artiste na bino moko. C'est ça que moi je comprends pas. Bozo c'est plein nango mais ils ont là qui ça quelque part que artiste na bino na niveau oyoke soki motomo ka fongoli caméra na ye à lobby et toucher artiste na bino. Alors que ceux qui boivent artiste à mon nene tel que leur fallait ça nini pour bouger carrière et artiste et quoi fallait date dans le stade de France azaté donc ata bo fingi gote c'est ata lobby ata Virginia lobby ata banane basali ba panel et ko changer ko toucher fallait ata na li papaté na sisi wana. Deuxième point on ngana ko loba où se trouvent les donneurs de leçons des panels TikTok boza wapi
musique ekomi na makofi bakomobeta bato wapi bino boyaka kosalaka bato bapanel non Panthère nako chute wapi bato basalaka bapanel tango Alexis Wesh asalaki kaka analyse sur Juna nawa bobimi bosali bato bapanel awa musique efali mais awa ekomi makofi babeti pe journaliste mais curieusement bozate ekozala mokolo bakobeta moto moko na kombo ba warrior kuna boyi bokomosa biso bapanel 2 poids 2 mesures to boya na société comme bokobimate pour na Charlie Prince y a pas de souci toza tranquille mais mokolo koyaka na koya ba warrior ba beti moto en tout cas je vous te prévenir bino soto yoki bino ozana problème